Ouais, c'est ça. Tout ça, il y a Ibra, au président Liloba, président Ibrahim, il est pas parmi Bami, il y a Ndegonabiso Dolax. Bonsoir et courage. Bonsoir. Donc, tu as un souci au Sangani, na kata salon Andy, et après on a la masse en Nabso Dolax, c'est bien. Il y a la masse en Angana London, auto Kangane Mutaliboso. Dolax pena mutunanga. Donc, il y a pena biso tout, na bolingo. Tolo baratoyo kanarate metoyo kanarata malikambu. Nzo kanatanga likambu pete toyo kanaka. Donc ibana pesa tango biso nos tozolela. Dola si bien kwa za moko na biso. Dola si bien kuna ba Londres ba ebia za musicien. Wana za premier musicien na na Londres na kata Londres na sens nene. Dola spa comme musicien abandango na ndaku nanga. Guitariste nanga petit nanga Robert Mbala yemta mnando yebisa yeke betaka boye po ya yemba. Donc wana eza pena na bar kingi Dola saza yanga. Pesa tango mbezolela et même maman Charlotte Pigeon toza pena président na biso aya mbola matete donc biso tout vraiment kata pesa tango tozolela e na yebi pe ke yo mo pe Patrick Madika na ya Ilunga Justin Ilunga do tozolela pena dollar c'est bien ko ne jeune kanga biso to partager to yeba ndenge idée zo kende mais na tikeli président na ya kanga nde ba oloba to ebande. Merci vraiment, merci to. Bonsoir et courage président. Bonsoir Patrick Madi. Yo yeba ginde kuna so Dolax relation ni bozaki na ona